CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV, Africa, Bonjour, bonsoir, chers amis internautes partout dans le monde. Nous sommes en direct des Congo Gold Télévision. Bambo temingi na ba oyo sobalinga kameta immortel mingi surtout na ba oyo bandima ko pesanga matoi na bango pona koyoka nga vraiment meta immortel alinga kabino mingi. Toute fin émission na bino bolinga ka tout sauf rien, mais émission tout sauf rien. Tous ara na ba sous branche ebele o to lobi la ba makambu ebele. Net silo to zolo ba balobi allo Kinshasa. Alors Kinshasa za oeza tout ça la mingi analyse par rapport ya ba tout ça la analyse par rapport à l'actualité oeza ko circuler na mboka na biso ya Kinshasa ndesiko yo to yambara mo moto moko oza mo makasi pe na ko loba pe alobaka bien nde to partager na bango tout ça la na bango analyse na plateau na biso lelo vraiment pour na lombango nazo présenter invité nanga to za awa na Junior Moyowabu moko ya bapandisanga lokola ngai ye babengaka l'homme à la technique de plusieurs couleurs azaraka na plusieurs couleurs Ndenge kombo nae et Kendaka Junior Moyowabu. Bonjour. Bonjour Laetitia Meta. Merci mingi na ndenge ondimaki invitation na biso pe oye na plateau na biso to yambio. Merci beaucoup Laetitia Meta. Na pesi pe grand merci na ndeko na biso Michel Mayabou. Clin d'œil à toi. Et c'est là mbote pas Diamata et na Cynthia la star la mignonne. Merci aussi na réalisateur na biso, les réalisateurs le plus riches. Mais un respect à ba internautes atia boy pour na za audition ya malamu vraiment c'est Junior Moyowabu. Ok, merci mingi. Merci Junior Moyowabu, merci pena ba internautes nyoso bazolanda biso. Merci à mon vieux Abex Mafunga vraiment ngandi l'homme de Weston de moto na Nzambe na bosanité Richard Kanza babi le Mbingazor Kolo Ilubu na peso bambote mingi. Le vieux comme Mayuma levé comme Mayuma vraiment na peso bambote mingi et siko zali mokonzi Espagne na peso bambote mingi esko zolandanga. Pour être informé de chaque mise en ligne de nouvelles vidéos, abonnez-vous sur Congo Gold TV. Tous en actualité balobi semaine passée na semaine oyo actualité za qui tellement mingi tous lobi babi désignation ya Rosar Malonda oyo provoqué ba marche et provoquer une marche pacifique na mboka na biso ya Kinshasa to mona ki UDPS basala ki marche na bango to mona ki susu bandeko na biso ya Lamuka basala ki lelo ezaki prévu fa ki bandeko na biso ya FCC basala pe marche na bango mais ba bimite to ebité pourquoi ba bimite nde yango tozo solola na moko ba pandisango lokola ngai pe aza awa na kombo ya Junior Moyowabu yende to meka ko betane mo masolo po bandeko nyonso obo baki na biso to yamba e po na bino to yamba moto moko asa pe mo makasi bona posa boye ba vérité vraiment na makambu nyonso ndi on tozana Junior Moyowabu tozo sola na ye tokoyi ko banda to bana na affaire ya mwana mboka na kombo ya Rosar Malonda affaire ya Rosar Malonda bino bapandisango boyoka ki nouvelle wana et ça la bino. Bon en fait merci encore une fois de plus parce que permettre na les can émission na yo na se laisser disponible au sasanga ndengolingi comme ça nga na pesaka ba réponse. En fait, tel que je suis là, c'est Junior Moyowabu, le président de l'association de presse en ligne du Congo, Oeza Pelko. Biso na presse Tolobakatoza église au milieu du village. C'est-à-dire, naza na casquette mon côté jusque-là, naza ni FCC, ni Akash, ni à Lamuka, mais je fais seulement mes analyses. Par rapport à l'analyse d'anga, moi je trouve qu'aujourd'hui, le Congo a un problème. Nous avons un problème mokoza moraux. Problème mokoza moraux où ils ont permettre bisoter à ce net moment de sauter ba étape to kota directement la désignation ya Rosar Malonda. Donc à mon humble avis c'était pas encore le moment. Tout a na nous ba priorité est anine. Que demande le peuple pendant que la population est en train de souffrir, pendant que population a mené Vimoko, il y a des difficultés très dures. Bisoto Oué la Koto FCC a désigné les Bisso Rosar Malonda. Est-ce que Obazo désigné c'est pour l'intérêt commun ou bien l'intérêt communautaire?
Je crois qu'à mon humble avis, Mahameta, ce n'est pas encore le moment. Ok, merci Mingi. Mon Mboka Junior Moua Balobi, ce n'est pas encore le moment, vraiment. Mais tout le monde qui bateau, il y a eu deux personnes qui s'est imposé liboso, bango babanda qui kosa la bateau à cache, babanda qui kosa la marche liboso. Pourquoi ça qui ka bango? C'est parce que tout le monde a déjà mon Mboka au sang malonda à travers pena bango. Moi ba mikolo moko boy azara pena bango azara na ngam kuna ya IDPS mais to moni bato ya IDPS bazaki bato liboso ya ko telema ya ko banda ko marcher. Pourquoi on est à trahison té? En fait, il faut savoir une chose vraie. Je salue d'abord tous les combattants de l'IDPS. Le problème où il y a désignation, il y a marche pacifique. Je salue aussi nos frères à la Mouka. C'est un problème où il y a une nécessité congolais nyoso. Eza kutu ko kipete ke moto ya IDPS, moto ya cash, moto ya lamuka parce que ba militant nyonso oyo, ba militant qui joue un boys qui zenga na tautologie, biso la pédagogie be ba hyperbole, ba mots qui se ressemblent. Donc ba o nyonso ba marchaki mokolo oyo tolo baka cash abima na nzela, ezaka bato cash te lamuka pe ba na kat. Je crois marche pe ya lobby ya la muka ba onyo so ba tonda ki wana. C'est seulement au moins na kati wana ba visage et marcha ki na tango cash bango pe ka pe ba sangana ka ba yeli su na tango ya la muka. Pour vous dire que problème o ezaki problème te ki ya ba plateforme. O ya opposition o ya majorité non. IDPS ba benye lelo double casquette. C'est-à-dire azana ana pouvoir en même temps à faire partie de l'opposition. Pour nga na sali ba émission plusieurs fois na ba combattre ba lobby même le président de la République que je salue son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi aza membre ya IDPS mais ceux bango ba monique azo sa makambo o ezo nécessité intérêt à peuple té ba revendiquer contre bobi plusieurs fois awe salama ke IDPS kunezo yinda po anini président zo lobelo côté makambo ezo salama. Vous comprenez? Ce que tali bien au monde qui marche en hôtel de vie na gouvernement baboyaki. Mais tellement que population ça est très fâché koyo kaka ke FC Sazo désigner Ronsa. Na moni kutu bande comme sou baté ba panneau na bango wana temps ba marché ba komi nanga égal Ronsa égal Kabila. Simingi, autre que bien que le gouverneur Boyaki a payé autorisation. Mais si comment bande qu'on a besoin à cash baba qui n'a auto saté. Donc on dit d'autres part on va autres trouble dans mboko. Le peuple gagne toujours, paix à ton âme, notre héros Rossi Mukendi qui a dit un jour le peuple gagne toujours. Quelque part il est dit que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Peuple aza souverain. Balobaka les pouvoirs c'est pour le peuple et par le peuple. Yango mona rabat député bayaka et pas peuple pour na osenga bango pouvoir bo voter biso. Donc il y a peuple azaka suprême. Il y a des certaines choses dans la question population tombo que moi-même des président de la République azana. Joue aux populations le baké plus jamais Fati Beton à pouvoir et salama. Population des populations peuple ndé mokonzi. Population ya IDPS ba combattant IDPS baza bato ya mituma kaso biso stoyebi banda kala banda na président o autaki kobima président sortant o autaki kobima bazara bato bazari ko s'imposer toujours na makambu nyonso soki ezaki no ba pesi boy to sala boy te boy ba s'imposera toujours pesi ko ekomi pe susu na moment oyo ya mwana na bango ya mwana na bango akomi na pouvoir bazo continuer ka komi ko s'imposer. Pourquoi? Un jour, Fatia a dit « Je suis le président de tous les Congolais ». Fatia a me content moi na bango. Il est mon président, il est ton président, il est notre président au pluriel. C'est-à-dire, bango baloba déjà que Fatia a bango, membre à UDPS. Mais ce qui Fatia a se méconduire. Bango batala awanate bango batala ka intérêt oyo papa Tshisekedi wa Mulumba le docteur le père de la démocratie aloba que le peuple d'abord mais il faut que l'on appelle ordre ya pays, il faut que l'on appelle mibeko ya mboka ce que ça nimbo sala boete, il faut pas que ça il faut qu'on respecte. Si zaki bande ko na biso ya ba parti mususu ba banda ki ango bato sakite engeza maramususu engeza nde mususu mais kaka bango UDPS bango bazaka bato liboso ya ko s'imposer. Pourquoi?
au moins que d'autres part ba on ba ko ça trouble na mboka. Laetitia Meta il faut ba que ba koko ba lobi monindo ki belela. Problème oyo il y a ba marche pacifique et il problème il y a IDPS je dis bien et là qui y a nation congolaise union sauté ba marche pacifique au lamuka salina au cash basali et salami pas seulement à Kinshasa et sali presque dans toute l'étendue et toucher ba bisika ba province pour vous dire que congolais union soit qui mécontent la désignation à Rossar Malonda. Vous comprenez? Donc pendant que tous les Congolais sont mobilisés pour nos marchés, je crois que même le gouvernement a géré bangoté. Vous comprenez? Ce que c'est nombre de policiers, nombre de militaires autozana, nombre de population à l'écakebele. Mais population peut habiter de tozo kufa mingi comment on a vraiment et ça li passe spécial qui passe comment on ande bande qu'on a biso ba kufa qui surtout na marche ezala qui ya cash bande qu'on a biso ba combattant na biso ya UDPS na bi que toza ki ngana on a terrain to mona ki lolenge ni bande qu'on a biso ba kufa que zo mona te ba perte zo ya ka ngambo na biso peuple. La révolution ce n'est pas une messe à faire pendant que nous cherchons la révolution. Pendant que nous cherchons que la démocratie est à l'installer dans mboka na biso. Boye baka qu'il y aura des bains de sang. On est normal. Elle est Laetitia Meta. Parce qu'on a de certaines personnes au bazar makila. Tu as parlé des combattants IDPS. Bazar de makila ya révolution. Osomona. Ba combattants IDPS. Ba de makila révolution. Idem na ba combattant on a biso lelo ya lamuka. Ba de makila ba révolutionnaire. Donc il y a de certaines choses tant que senge inda. S'il faudrait akufa pona mboka akufa pona mboka. Ay famille na bazui perte. Na besoin de ko morope azapi mopandisa ngolokola ngai pasala ba émission mingi asala vraiment ba émission mingi azaka na ngambo ya politique na otanga kombo na été pas perdre de ko na kaka na ba blo ba marche boy. Ti lelo bandande ko na kenda, ti lelo ba meka ko landela ko kotsa ba dossier taka ya za sumuta terrain. Mais ba répondre bango te et le côté de ko na bango kenda ka boy. Batu ba okufa. Makile zotanga ba congolais bazo kende ndeko o mwasi wana ndeko na mobile akufa zaki combattant nene ya IDPS akufa ka na mamba marche bo akufa pa e kenda peka boye si lelo que non ba récompenser ta famille na e ba sale lo monte siko famille yo moko ko ba que non ngana osanga ngana ko sala bo ponga na sa combattant siko ba perse auto zong sara na famille e ba famille ba olelo zo mona te d'autres papa yango lo mona pembo ko e moko zo kende e mo ba ko ninga lezo ya mingi mwana mboka sokolo bibongo c'est que révolution ezalate tous à la marche pied ya ba politiciens parce que sokolo bibongo par exemple mibeko boelinge leka mibeko aneza mabe pa balekisi population banga vai na ndako alobelaka na ndako moite ke nyonso to bandaka ko angobe ozomona mokile salama na ngokaka bongo mokile salama bongo ezana ba oba obunda pona mboka lelo po fatia koma na pouvoir nenga zana makila ya ba wei oba kufa pona IDPS wana et réclamer vous comprenez 37 ans après IDPS aye azu pouvoir. Osomona. Donc eza loi nature. So olobi ke non bandeko ba okufa babima na nzela te mama e bandozalaka ba politicien so ba vandi na butu o ba kanisi ba yale pa ba exposant oui eleki et population ba benga biso to ba naïf. Le roi to ba naïf te ezana ba obana ba sens wana ababoya bo soto na vie na bango. Donc ezo senge so likambo eza aloba dénoncer. Donc pendant qu'il y a dénoncé et zalaka à bongo, c'est la loi de la nature. C'est tout à fait normal. Merci mingi to yesu sunangambu ya marche pe utaki ko sala malobi to mona ki mwana mboka Jean-Pierre Bemba elongona ba militant susu to mona ki bango nde bande ko marcher mais eloko kamisa ki population mingi pe pesa ki bango esengo comment na mwana mboka Jean-Pierre Bemba na famille na ye na mwasi na ye na bana bazo marcher yo etanki mopandisango place wana ko ikolobani. Bon, merci beaucoup moi mboka Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas du nouveau. Moi personnellement, ce n'est pas du nouveau. Ba Fachi Beton ba sala ba marche, ba Jamar Kaboun ba sala ba marchaki, ba Kabuya Seja IDPS ba marchaki, bana mboka, moi mboka Martin Fayoulou a marché déjà, moi mboka Feti Sekedi wa Mulumba a marché pena mama Marthe et salama nango.
Martin Fayulu et Salama ça c'est pas du nouveau et Salama kanango mona mboka mona ramuta marché yena mwasi na yema na bana te et non na bana et Salama papa Tshisekedi wa mulumba marcha yena mwasi na bana na yeba marcha ozo comprendre et Salama keza na likambu ya wana eza importante important c'est ça que coup de chapeau na mwana mboka Jean-Pierre Bemba ensemble la bande ko nyonso ya lamuka batalisi ete mobeko oyo eza ko loba désignation ya mwana mboka Rosa Malonda ba boy balobi te pe ba telemeli article topé mbano na ebité sur na lobi malamu mbano oyo mwana mboka Obe Minako a proposaki ba telemelaki pe yango ozomona ya malamu ndeza yango wana balakisi ete baza ba congolais bazali na souci ya peuple le sako pe na bande kwa UDPS to pe ya cash bango pe ba telemelaki pona koloba ete to boy désignation ya mwana mboka Rosa Malonda. Ok, merci mingi. Tozongi siko na marche o lingaki salama lelo et salamité ya bandeko na biso ya PPRD, bandeko na biso ya bandeko na biso ya FCC, bandeko na biso ya FCC balobi bango bazo kutosa bato baza kotambisa mboka. Bango bayoki comme ba pesi bango autorisation te ba marché et pas gouverneur de la ville. Tellement pesa ki bango autorisation te ke ba marché po ya boya ki ba marche yango bandeko na biso ya FCC ba marché te ba fandi na bandako etant que mopandi sango tomoni bandeko ya cash ba marché to ekoto tomoni bandeko na biso ya lamuka ba marché lelo ezaki prévu bandeko na biso ya FCC ba marché te ba pesi raison na bango yango wana yoko ikolobani. Bon na seki kaka parce que bandeko mo lamuka ebisinga obi PPRD Mekati, FCC Mekati, cache marché et ça lui plein à craquer. La mouke marché ça lui plein à craquer. Et là les kambo va plein. La mouka na cache balobi, PPRD bangi parce qu'on s'en piaka. On en a 20 mètres. En révélé que population a lingi était. Au moment on a 20 mètres plein, seulement on a 20 mètres. Est-ce qu'ils ont fait les sûr? Est-ce qu'ils ont moutaya na conscience na e? Pour baber ça la échange aux 8 t-shirts aux $10 au yé aux 8 t-shirts aux $10 il dépêche ça la mabo il dépêche biso mon base nango na ba base nango ba pesa bango quelque chose et ça la mabo ba parti nyonso nanu salamate na idepes biso na yo nanu ba pandi sango c'est OK reportage kuna tozo combien o ba pesa ba base exacteur yeyo moto idepes ya kala metintima yakala ngana yo na nous presse c'est OK reportage na base ya IDPS tout ça là en gratuit ba pesa biso mbon c'est ja pesa biso et bon le rogné sur l'axe qui no banda na ngambu pune ya PPRD bango ba pesa bango bambongo ba plein na nyonso ba pesa ba bambongo po ya kosala ngana to ba pandisa ngo to zo pe ba moto yebi mambo ndengele kaka vous comprenez PPRD est le parti le plus riche plateforme ya FCC est le parti la plateforme le plus riche ya Congo awa vous comprenez. C'est par rapport à ça to yebi makambo ndenge salamaka bango babi ke no batosi na bango mibeko ya mboka lelonga na okamo se balobi bongo parce que ba tosa mibeko ya mboka c'est le gouverneur nde aboyaki mais quand on parle de gouverneur aza mwana nani FCC aza président interfédéral ya FCC ya PPRD son excellence monsieur gouverneur Gentini Mbaka Ngobila. On moni quand même bango basali balaxi exemple moko ya bien. Tellement moto azana gouverneur azaki ya bango. Pour la ministre c'est ya bango te akomi ya mokili ya Kishasa mobimba. Ba dossier quand même nenga pesi mibeko na e bazu ba respecter ba dossier quand même mabeza wapi. Yande likambo wa plein. Yande plein. Pour problème. Mais ngamba IDPS bazo tosate. Mais bango quand même ba dossier ya bango. Mais bango baza d'accord FCC nde muto ayi a proposer ça parce que marche ya bango ba salango par rapport à nini ba telemela nini parce que mibeko oyo likanisi ya Obe Minako bango moye ba telemela ngo ezati ba obeta maboko bande kwa FCC bantuka bango pe bazo kima mwa micro mwa mingi so bengi bango ba olinga vraiment ko répondre te donc yango débat o na moi le roi to komo ke pembeni ya kosuka
pour bango bazo linga te faki bango bazana ba linga pe to bengi moko na bango aye na plateau to partager na yeye pa ebisi biso pourquoi et nga pesa la biso moi bien mais bango pe bazo kima na bango micro bazo boya na bango pe koloba babi ba koloba na bango te siko to sala pe ndenge ni congolais pe bana posa pe ba vérité makambo ebele donc to komo koma na biso na suka mona mboka junior moyo l'homme latinique de plusieurs couleurs vraiment okoyi koloba nini par rapport à makambo union surtout to bandi pe semaine à sika to bandi semaine à sika déjà lobby to monaki pe marche ya bande kona biso ndepe leka ki bien yo koyi koloba nini pona bana mboka nyonso bazolanda biso partout dans le monde. Moi personnellement je vais dire seulement que bande kona biso ya FCC bande kona biso ya cash bande kona biso ya lamuka o ils attendent ya distraction te o ils attendent ya ça ba n'importe quoi te vraiment tout ça les lalikani si papa Tshisekedi alobaki le peuple d'abord peuple osengani social et la population eza ndenge nini. Moi je pense que ce n'était pas encore le moment ya luka ba désignation ya président Seni batulwa ba Rosa Malonda. Moi je pense que ce n'est pas encore le moment. J'aurais souhaité un jour tout le monde à FC Salobaki bon tout miser par exemple na social ya population. Vous comprenez les Tsameta. J'aurais souhaité cela. Mais koloba que pendant que nzaleza na libumu na lopoto kutu baloba le ventre enfamé na point d'oreille. Libumu nzaleza kana matoite. Pendant que batu banza na libumu yoye la bango ba makamba discours ebele bele Rosa Malonda zalawana oni patati patata omoni ke énervé batu. Tant batu ba bimana nzela ya omwe ba bimana esprit appuyé. Adage moi ba chinois l'occasion est chauve à la nique. Ça dit tant azo occasion mananzela abazama tobuka tout ça. Vraiment na osenga bande kona biso FCC boza batu boza pena mutema ya mawa ya population. Boza na mutema ya mawa population boza batu vous avez beaucoup d'argent s'il vous plaît. Boyo que la population mawa. Boyo que la vraiment population mawa. Au lieu de intérêt kaka ya bino moko botala pe intérêt à population. Botala vraiment intérêt à population. Vous avez parlé autrefois awa ki mambo ba garantie population ezoleka na osala émission bazo réclamer makambo bandako. Ti lelo garantie ezalaka à 10 mois, Ndeti boye. Le président de la République alobaki pendant ces moments de confinement, snel et foutamate, régie des foutamate et yo sala ke ba facture et moi personnellement il y a 21 000. Ba calculer na ba moi nyoso na futaite ba calculer yango ba tselinga la facture. Pour snel atindi facture, régie des eaux atindi facture. Vous comprenez? On se pose la question, même ba DG, ba snel, ba DG, ba régie des eaux, ba même na respect ba konzambo kate. Est-ce que maloba wane bima kezana fête ou comment? Et ce président lobby, il faut bato baza na suivi à parole ya président. Qu'on se le dise. La communication du chef. Bosa makamundenge nini? Ba conseiller à chef bosa makamundeni tant parole bimi eza maloba ya mokonzi eza oui et amen. On se pose tant de questions par rapport à ça. Vraiment population, moi je vous encourage vraiment biso to ba pandisango biso to zaka wana pona kozwa makambo bino bozo réclamer nde artiste Michel Félix Oazé comme quoi bongo que j'ai salé à loba que demande le peuple. Peuple ensenga kolia social kolia komela kolata. Ces populations liées kamela kanae de certaines choses à ngabetane politique kanda pendant les populations la dollar est comme à 20 000. C'est inadmissible. Moi je me pose la question FCC bana coalition na cash. Bazo travailler c'est comme si muta travail après si gauche à bombi droite. Ça ne vaut pas la peine. Bota l'intérêt à population bande kolanga ba politicien. Bota l'intérêt à population a souffrir. Vraiment, il y a un cas merci à Michel Mbayabo, le boss ya Congo Gold. Merci à ma grande famille, Oba Soutenanga, maman nanga Ariette Kapinga, na papa nanga Marcel Kala. Merci à mes sœurs Noélie, Saint-Tichne Vodi, Patience Diba et tant d'autres personnes au Bolinga Junior Moewabo. Oya linga contacter nga c'est plus de 143 89 67 48 671 donc c'est ça.
Ok, merci mingi na ba internet nyonso wande kolanda biso ne bande pe to comme na biso na suka babi peuple azo senga kaka stabilité. Peuple azo senga stabilité na nyonso. Vraiment na pe sino mbote mingi iska bozo la nanga. Restez toujours branchés sur Congo Gold Télévision. Bye. CGTV à la vitesse de la vie. Congo Gold TV à la vitesse de la vie. Achievers Christian University is a private Christian university where students can get theological-based degrees. Good news! You can join a winning team on your own time with ACU Online. We offer bachelor's, master's and doctorate degrees 100% online. I have a special scholarship for the first 10 students to enroll this week. Are you going to be one of them? CGTV, maman, CGTV, papa. Michel Mayabou. CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Ba émission ya kitoko culturel, politique, religieuse. CGTV, Tokotala, CGTV, maman, CGTV, papa.